moi na maman na moi na papa na yo oya ko trahir ye devant la télé muto asala yo ke de poto faire alia na Gigola na tanga Zénith te muto abengyo na Zénith muto abengyo na Zénith abetisi yo concert à Zénith alia te Gigola beta devant ba président ebele ya mboka ya mondo faire alia été yemo Gigola lobi muta memanga na Bouddha eza zobozi et pas lobi ngai na salelaka na sambelaka na sukyo maikario batu ba yo parler la langue asambelaka na maikari en dehors de ça lobi nazana basi ebele na poto aleka na émission lobi frère Gigola yebaka bovante bovo ezalaka zamba tanga ba yesinga kopa bovana nde na bengi mama zali na mbongo mobo ya fere nda sombela lupango na obelela déjà na ça déjà le président na ça déjà Jésus de nuances praise c'est le moment obenga ba maître ba sala déjà testament parce que lupango bovana ne orlia tiaka misu oso comprendre. Comment est-ce possible ton frère, ta chair, oh là, ok, mon sang, on l'équipe d'émission, mais t'as Kayouboy. Au moment où il fait le gars a préparé concert, il y a martyr. Na martyr, na zénith, tu vas appeler les hommes nini. Et dans ce verset biblique, on attend souvent. To bande la sous. Pas comme boy. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, les filles se soulèvent contre sa belle-mère, contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Qui leadership babota maranango, baswakangote, au moins de tabokonzi. Babi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais Babi, la bénédiction de l'Éternel ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Olandanga, Babi mouinda pétrole, la top on a semé, c'est ça, nini, et mo epelara kaka. Faire gola, alors quoi, mouinda, o balimba bomba. Mais nzamba so éclairé kaka. Allez, toi, né? Orlia, ça la musique. Album nini, Orlia, ça sala, o batuba vani boba yoka. Orlia, vani na kiti, na mbongo faire atina, on a poto. Au vanda kiti pour critiquer Ferré. Mais tu es malade, mon frère. Tu n'es pas sérieux. Oh, le papier bien que Basunga qui Gigola te. Mais toi aussi, tu es son grand frère. Qu'est-ce que tu as fait? Au Salinini. Sortini $100. Moi, c'est Gigola Benga. Après, merci. Non, le dos, ça qui est loco. Na mouto a foutu na billet. Ok, nous vanda na poto. Na nengo comme au Sarana Bassi. Après, le bina dans la famille. Isaki News et Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah, Sosola, Mbote Naba Fidèle Balandi, bon soya, Isaki News Télévision, de partout dans le monde, là où vous êtes, je vous salue. C'est bien le bien moi, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple sur Isaki News Télévision. Là, je dis encore une fois de plus un grand merci pour nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles abonnés. Au Wapiba, Pesarabi, soit à tout moment confiance. Kolandaka, ba émission, au Union, ce Kotaranaka, la chaîne Nabango préférée. Isaki News et Télévision. Là, en particulier, je salue José Yungu, l'homme simple. Bah, coup de chapeau na yo, bisika okutami, nabosani pete. Mama Rose, la patrona, balobi, sponsor kaka moko oto zaganai na Isaki News et Télévision. Yope na pesio, balongonia mingi, lo sako na yo mingi koleka, bisika okutami yo, nabosani pete na niveau ya France. Là, na moni mama Mifi Kabelo, ba mbote mingi panayo na bosani pete mon pote mon ami de France Josepha na Marseille na PCB ba coup des chapeaux et belé actualité a carrément dominé
na culture tant on a ba culture musicale tozo mona mbala moko musique oyo wapisango ya pasi pena mingi koleka ezali na ngambo ya bagolwa toyebi biso nyonso ke depuis ndeko Gigola akufi ça fait déjà 2 ou 4 jours soki na bosanité ba nouvelle eza kobima se kobima ba nouvelle moko pena ya pasi mingi koleka oyo ezo sala pende sengote na mité matango tozo kango na sali je crois 2 émissions déjà na bagolwa après liwa ya ndeko na biso Gigola mais ba propos oyo ba ndeko na biso ba goulois ba présenter qui na émission et ça paraît directement le contraire na ba propos oyo propre ndeko ya yemoko ndeko Ferregola na kombo ya Orligola a eko bimsa ba propos mususu o ebimi le contraire na oyo ba gaulois ba mega qui un peu koloba na média. En fait les gaulois n'acceptent pas que liwa ya ndeko Gigola eza na mutu ya Ferregola mais moko ya bandeko na ye Orligola aleka qui na sorti médiatique na émission na chaîne moko na kotanga kombote il a dévoilé d'autres réalités na yambaka pe Miss Lolo lui aussi n'était pas du tout d'accord na makambo na kuta lobaki oyo akomeka ko lobake Ferregola nde mutalie ndeko na ye ako faire face contre na ebide soki ako se faire face contre Orligola nde ye onazane na plateau nanga ya mukula lelo to komeka mpe ko développer makambo na muzindo na yeba ya solo soki ako se faire face na Orligola ndenga lobaka toté à qui je dis déjà bonjour Miss Lolo et puis bienvenue. Merci beaucoup Plati Lukao. Bonjour à tout le monde. Baolanda biso na Isaki News. La pessimino bambote et comme la bino na mabota na bino. Bonjour, na viennanga José Yungu, l'homme simple. À Maman Rose, sponsor officiel, il y a émission na biso Peshan Oyo, Isaki News Télévision. Les abakou tout y a monde entier. Na pessimino bambote belé. Na sengi kaka bo s'abonner plus na chaîne ya Isaki News, bo continuer ko tala ba émission na biso, bo liker, bo commenter, bo partager. Merci na batutu o bazo commenter, merci na bino bat bozo soutenir nga de loin et de près. Maman Yvette Pemba na pesio mbote belé, maman Garda Kidinda na pesio bambote belé, maman chérie, maman nanga Elimbizi na pesio bambote, maman Afi Mayemba mbote na yo président Yoshua mama Katika Nika na pesio bambote ebele bambote comme la mam si la bisalu place azali na ça va tout cas que compte à rebours toujours bien que toi na matanga biso pe artiste et comédien ce matin tu ko perdre l'un de nous papa Moselou ou azaki entre la vie et la mort azaki na kata koma na mama yemo il nous a laissé ce matin vers 5h du matin. Na présenté ba condoléances na famille artistique Mobimba o etali na ngambo ba comédien et puis na famille artistique Mobimba ya musique na présenté ba condoléances na le padre Jésus de Nuance Ferregola papa moko bien o ya sungara batume ba olingara ba sali réputation na ye na présenté ba condoléances na ebike ozara fragile prise za makasi moni mutu tout na vie waza mwana laka waza mwana wa babelo wa fils de vainqueur aza vainqueur azala toujours combattu Bible exception na Michée 5 place balobi ke na Michée 7 place balobi ke même les gens de ta maison ba oyina yo muta bomaka abel ezakali ya na ekaye Joseph bateka ka ezaka bandeko na ye pour balobaini ni les faiseurs des songes babi ya les faiseurs des songes ye wana zoya moko bimisi ide to boma moko habité to bomate to zwa kaka to bomba itanga ba to bana ba commerçant ba oleka to tekai mais ye wana mutasimba famille papa Hervé moi je te soutiens hein non soutenir yo tant que ta sœur tant que ta femme na linga ko makasi je te soutiens. Omoni mutu azaka obalobake ndoki. Omoni ndoki. So abomi mutu Ayara obimisa babilo moko na matango mona ndoki azolela. Ndoki azoloba. Ye mtabomi mutu. Alinga zo ber akosela batu mususu. Vraiment merci beaucoup Plati. Merci na batu Holanda biso na linga vraiment batu balanda biso ba comprendre vraiment ma moto linga to loba na minute o. Merci.
Merci beaucoup, Miss Lolo. Et puis, merci, Lissous, encore une fois de plus. Na bande réunion, sur base de Bakou, ya kolande émission. Oyo, kakandenge, Miss Awuti Koloba, bolandango, pour vous comprendre. Ni openda to Koloba na 4e émission. Mais yamboto kota na muzindo, to kolinga peto sosola, ni neza kolekate na 4 ya ba comédien. Outi Koloba, nangamu ya ba artiste comédien. En fait, nangamu ya ba artiste, que ça soit comédie ou bien musical. Qu'est-ce qui se passe? Liwa musu soye nangamu ya ba comédien. On ne comprend pas avec nos artistes de ces derniers temps. Liwa musoye nangama ba comédien pa mo selo andobela. Akota ki mama yemo. Azaki sérieusement malade parce qu'à côté coma. Bon, nzamba décide zo mutu na ye. Neti ngape na question na o tuninga na olobandini. Na poser nzambe question. Nzambe muta décidaka azwa batu na ye. Po muta ko boma mutu azalaka ti. Nga liwa o babindo ki alie mutu. Moko na vana la lobite nzamba permeta ki atiki bandoki balia ye. Ozo comprendre? Nzamba permeta ki monsieur tamboli na yo moko. O tambola ki ndenge nini. Donc ba comédien to sous matanga pa mo selwa kufi lelo bazo kunda commando mototé. Donc eza passia na groupe Chic Choc ba perdre 2 éléments na bango parce que commando mototé pe azaki ya groupe Chic Choc papa mo selu pe azaki aza ya groupe Chic Choc donc bango mi balé ba kufi ngala olobaka ka pe à l'air zam. Merci beaucoup, Miss Lolo. To solasiko maman na likambo o efandi singana na mukula lelo na kati ya plateau na ngai oyo. Je crois que dernière émission to salaka na yo olobaki yango devant l'écran na mikopeka o na simbi ke mudu oyo akoleka na écran ameka ko lobaki faire inde mudu abuminde kone gigola yo oko faire face contre ye. Je crois que Olanda qui émission oyo ndeko na biso Orligola à tenir ba propos moko vraiment oyo et bimisi d'autres vérités on a tozo sous la tête kino siko na liwa ya ndeko gigola. Donc il a dit et puis il a confirmé cela que ndeko faire gola nde mutu allié ndeko na ye et puis ye natina ya liwa wana alongwe famille azali sou ya famille te. E bo so ye moko orli mutale ndeko na ye. To ye bandeni. So ye moko orli o azolo ba ke faire gola abomi digital. Étant inconsolable o ya zawana pena. Inconsolable. Aza inconsolable la tiki toko basket à cher hein ate bonnet na mutu lunette noir alongwe na ndaku na yeti na plateau ça l'émission le aza inconsolable mais aza quand même na famille artistique il faut à se présenter d'une manière moderne écran au moins faire rigola au moins titi di faire aza nango faire écoute tout ça OK ba ozo image te faire mkaza inconsolable orli le ka ba émission po basi ba linga ba pia mbongo. On est là bien boyé. À l'équipe de mission, c'est inconsolable. Est-ce que Mouton est inconsolable quand on a propos au lobby? Ton frère, moi na maman, moi na papa na yo, on a trahir devant la télé. Mouton a sala yo que des poteaux. Faire alia na gigola na tanga Zénith te. Mouton bengyo na Zénith. Hein? Mouton bengyo na Zénith a bétisio concert à Zénith à l'IOT. Gigo la bête devant ba président belé ya mboka ya mondo faire alia été hein yemo gigo la lobi muta memanga na buda eza zobozi et pas lobi ngai na sale la kana sambela na sukyo maikario batu ba yo parler la langue asambela na maikari en dehors de ça lobi nazana basi belé na poto hein Nazana basi belé na poto et puis Orly alors bien que azaki obela tuberculose na malade à pema abano boire ba crachat malade à pema et comme tuber tala bo sarana batute hein Orly ko sarana bisoté yo na comprendre peut que yo za kayen yo za yaya faire na poto yo ça la faire ni yo za parmi bateau ba toxique ka bana faire pour pas manquer faire respect. Yo lingara au monde la faire au monde quel quoi moi na mukie non faire ça déjà grand garçon il est responsable chez lui faire ça grand garçon c'est un adulte bagange la kaete ba solo la ka yo lingara au monde nde yo ya bongo Thierry kasi na bino surtout muto za bien za Thierry parce que bionique même moi ça fait rigola ndegone propre oh mais faire même bongo 5 kits amema oyo amemi ya Thierry amemi Orly oyo amemi bionique amemi Jenny amemi na maman Marie
Maman, parce que maman est normal, il faut faire récompenser, parce que maman a bimisa les padres. Ce qui maman marité, mais biso tout le monde a les padres. Toujours jaloux. À l'école de Michel Lobini, frère Gola Ebara Bovanté, Bové Zalara Zamba. Tanga ba yepsinga kopa Bovana, ne la bengi maman zaina mbongo mobo ya ferre, nda sombela lupango. Na obele la déjà, na ça déjà le président. Na ça déjà Jésus de nuances. Praise. C'est le moment où benga ba maître ba ça déjà testament. Parce que lupango Bovana, ne orlia tiaka misu. Vous comprenez? Comment est-ce possible, ton frère, ta chair, hein? Oh là, ok, mon sang, on l'équipe émission, mais t'as pas caillou. Au moment où il fait le gars a préparé concert, il y a martyr. Na martyr, na zénith, tu vas payer les hommes nini. Et l'autre, ils ont mon tout, il y a un tarolo, qui na carrière, na bêta, ba concert à minene. Ya, zénith. Oh! Moutiou le binga samela l'église totanga ba livre. A lo bango billet a tiema ina munoko te. Bon là ça fait rigoler la maladie ya gigola bon là ça yango bon ba kayem tabomié. Combien de personnes offert à yeba na bango to combien de bassi au père faire à côté ça pèse ma dodi moi nana. A ça pèse ma dodi moi nana. Hein? Pourquoi salir la réputation de ton frère comme ça? Orly. Tu n'es pas sérieux? On l'a tu n'as pas l'inet. On l'a la salle l'inet. Mais on m'a mis. Mon collègue le quoi yo boye. On va le bien dans la famille. Yom tolé au lien dans le digital. Et ça yo. Miss Lolo nazo comprendre noté. Ba propos na yo posa ka gauloise to ozolo ba makambo za na ba vérité à la source. Na lobby hein? Hein? Na biso lo moko. Na tanga non. Pour na moni le quoi yozo comprendre parce que na minute yo gaulois nyonso gauloise nyonso ata yebi vérité a kokani koloba na lobi boye na tanga nanu après to zonga na tanga nanu voilà ndenge bosola na tozo qui est déjà malembe boyebi ki mission na Miss Lolo ba verset biblique ezanga kate talaka ka yeser en Christ alinga tangela biso verset to yebite azo bimisa lisusu nini makambo za ya liwa mais à côté dans la Bible, tout c'est là tout yoka soka linga lobani. Tout en allant la Michée 5 ans. En tout cas, restez branchés, scotchés sur cette chaîne et vous ne serez pas déçus. J'en profite également de dire un grand merci à Banderognon sur vraiment disposer à bâton pour suivre mes émissions. Michée 7 verset 5. Dans ce verset biblique, on attend souvent. To bandelango sous. Pas comme boy. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Hein? Car le fils outrage le père, les filles se soulèvent contre sa belle-mère, contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Bible est expliqué biso très bien. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas moi. Mutuna komi makambo. Wana olingo lobake bandeko ya faire egola. Okimi sanga inspiration. Tika inspiration Bible. Tika ngana loba. So na tangi Bible na zo mara mususu. Prophétique. So to kie na Genèse. Place on nzamba zo tuna Kaye, où est ton frère? Orly a embarati. Orly a embarati. A sala album ni et sala succès. Faire egola sala album ebelé. Hein? O beta et ça va succès alia gigola te. Gigola zobozi akufali wandeni zobozi. O gigola tanya bi vienne nga zobozi mkamemanga na Buddha. Akufali wandeni. Abiso to abata ba sukyo maikario. Hein? Tout le monde. So baby si mi beko oleka. Babi devant celle qui garde, donc garde la porte de ta bouche. Ne te fie pas à un ami. Bible zo peksabiso. Oh ami intime nanga.
Oh mon frère, Joseph bateka ina bayana ye, bana Jacob, bana Léa, mutu bateka Joseph, mais ye wana komaka leader, premier ministre na Égypte, mutasunga bango. David bandekone bandimaka ete, abi yo gardien des troupeaux, au salanini devant mutu azambinga boye. Mais mutaboma Goliath ezala David. Qui aime ta komara roi. Samuel tango yaka po pakola bango bafuta atalaka apparence. Menza mabinga atalaka apparence te. Abisi bingambe bibali bayaya David. Ba bote bani banini. Orli yo vandi na kiti na mbongo faire tina na poto, o vandi na kiti po yo critiquer Ferré. Mais tu es malade mon frère. Tu n'es pas sérieux? On ne va plus bien que Basunga qui gigolate. Mais toi aussi tu es son grand frère. Qu'est-ce que tu as fait? Au Salinini. Sortini $100. Moi c'est gigola benga pesio merci no lobo sa ke loko. Na muto afute na billet. OK no vanda na poto la ndenge koma o sakana basi après le bina za na famille. O moni biso so ba goloa. Soka nzembo na yo. E beti na dynastie volume 2 to yo kangote. Voilà ordre routier. Toko yoka yango te. Comment ko salir personnalité ndeko na bino boye. Boye bikaza na barando na bato belé. Azana ba concurrence na bato mususu. Il faut moi je félicite Fally Ipupa. A combien il y a lobby mes condoléances à Hervé. Hervé Zalé, on dit comme à lettre. OK, quand c'est la société mobu, on comment faire régolater. On comment Hervé. Fally a considéré Mouninga, bien que dans la concurrence loyale. Mais Fally a considéré, a présenté ma condoléance tant que son frère. Comment Orly a offert à même la poto? Bino bosalaka faire ma bé. Bionique, ya bimo ya lobati. Bino bosalaka faire ma bé. Boyi na faire a sali bino nini. Gigola yemoko akenaki na banzela na yo akendaki. Ami benga lobi na kata jette to la des leaders. Est-ce que ba leader ba cause ami balé na kata orchestre moko? Ba leader ba ami balé te même présidence ba la présidence c'est la des leaders te. Des leaders te. Même l'église des pasteur titulaire na pasteur adjoint. Comment yo muto télé boye liboso caméra ba poser question lobi toi des leaders, toi ba leader. Oh yemo katambola ndeni yango na yebisa ko na bi mutu nyonso za maître ya vie na ye ba memio pas zobozi akufa liwa ya ndenge nini toti ko salir faire rigola ko on dit que faire rigola ça la crise hier soir à partir ya mission grand frère na ye souci na bango atuni siko na okufa siko na nya okufa pose la siko na nya okufa faire rigola za fragile aza fragile. Comment beaucoup maltraiter Mouninga boye? Comment beaucoup malmener boye? Car na stade de martyr. Zénith ikutu o gigo la beta Zénith a makasi. Zénith a makasi. Stade de martyr c'est l'autre. Zénith. Amène le pays d'Afrique. Europe coûte kolobate. Pourquoi maman Banyakima? Et tambola mobile les acquis bien te? Oh, tout ce que vous voulez, Bafasco, pour ni Orléans autant comme hôpital, oh, Gigo la Koufité. Attends, pourquoi? A Koufi la cabine, attends, comme hôpital. Attends, la biso comme. Pour ni toli na to kosela, li kamumobo, oh, bango moko ba yebi. Tala, na otine de l'émission, oh, yemo le kalobi ngai. Mutamemanga na Bouddha ya viena nga zobozi. Faire rigola te et monsieur Zali. Vous aurez juste parole. Et monsieur Zali, faire rigola mutamemanga na Bouddha te. Faire rigola pe mutakotse na suki o maikor yo te. Faire rigola pe mutatangisa ke ba livre te. Livre emo atangaka. Yaya, tango otanga ba livre. Il faut za la penya la discipline ne balobaka landela page par page. Boso ya sotaki akoma lokwa faire rigola. Tala na monde entier. Bato nyonso ba envia ka bakufa baliwa mo bien te. Au monde to tambola raboye.
il faut zala toujours na bon Nzambe, il faut espoir na za toujours pas Nzambe. Bible pexi en vite. Pour so ya mso bande ko envier ferry to ye bandeni. Nalanda ki pe prophète Ngefa aloba ki pe ka makamu yo za koloba ke problème oyo ezaki entre Gigola nande kona biso faire Regola donc ezalaki babandaki ko se combattre spirituellement donc faire Regola yebi pourquoi ndekona ya kufi parce que ayebi ke yende mudabane ko bundisa ye na ndenga molimo kasi na bien nazongela na Orly alobi Dadju muta a pistonaye eza maître Gims parce que ye Orly ya komi Dadju faire Regola komi Gims akabi bokonzi ezawu atekaka bokulutu likolo ya biloko akolia keba okoya kozanga lola likolo asupu matembele Orly yo zali mukolo ya faire Regola za avant dernier botika boye botika mwana batu donc Orly ateki bokulutu likolo ya musique tango loba ke maître Gims a pistona Dadju elexidio non comporter Orly ko zonga Orly bino nyoso Jenny Zalana bioni ki bo vanda ya teri kuna longolié comment bokoza mitema mabe na muto amonisa bino minda poto bo vanda na Kishasa bino boyeba ke boke poto se faire Regola te asala la musique muta tracer chemin na bino na famille se faire Regola muta comme premier ministre na bino se faire Regola bon respecter faire Regola comment bis au moins biso yo Orly olongo famille biso to nga ya remplacer o nga ina remplacer na komi ya faire nga siko ya bino otika nani na remplacer famille no siko otika nani ya maboko na soko na longo na famille biso na sengi ma maboko te loko ya longo biso to ba gauloise tozwa komo na bango ba gauloise nga gauloise tozwa komo na bango na ko ba ko sara na faire bon te poni ko sambwisa mutu boy poni ko loba mamolo kutala na nzoka muninga boy baba loba mabeno me bakuto na ngote ya bando wela ki leadership babota makana ngo baswa ka ngote o monde ta bokonzi babi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit mais babi la bénédiction de l'Éternel ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident olandanga babi mwinda pétrole to bombe on la semé c'est ça nini et mo epelaka kaka faire Regola aloko mwinda o bali ba bomba mais nzamba zo éclairer kaka ale toine Orly ça la musique album nini Orly ça sala o batu bavani bo yoka ye mwana na bango nani gi wa uchokufa alobini yensembo moko eleki album abatu belé afingi ba Fabrigas ba petana ba mine belé na munoko lokwa ba mort banani afingi ba banani ba bina filé banani mais bina filé présenter ba condoléances na monikutu son excellence Weranson a présenté ba condoléances na clan Wenge ainsi que na famille Gola. Vraiment, vous êtes des sorciers, vous le frère. Non, le la série na kata makambo po ya série net aux années même morale. Nda comprendre le kinaye. Obi ke mutu abane ko sala ke David na manqué papa ne respect za Orly. Ya solo makambo. Oh, nsambe na ngai. Ye ayaka ka kolela. Yo ya kaloka kolela. O kaloka kolela ya Orly, o ya kaloka kolela. Attends comment te moni pe yo po yebo se porter garo le biboye. Comment ko lo ba ke to lingani te muto lo ba famille na biso to soudete. Famille na biso to lingani te. Donc yo ma muto lo ba. Pechala balinga kiete. Pechala balinga kiete. Nando ça va benga ta bo souhaita ta ba condoléa ba bonne guérison yo. Muta lele en pleine émission yozo kwa kati na makamu yazo lo maya crocodile maya miso ngando maya miso ya ngando azali hypocrisie na média aza hypocrite aza qui peut capable de benga pe Gigola amemi ata Afrique du Sud qui faire soigner comment faire outi na prison muta outi na ba problème makasi boy bozo sous charge li sous ya Gigola bola tsaye Miss Lolo. Il fallait qu'à faire appel ça mbongo pour moi que faire à sunga qui est mais ko zo da mutu ko kene na ko bete na Zénith de Paris comme mai na ba poto eza ko sunga te ye o Gigola batina na poto te faire à website na poto te aboya ye mokoti aboya oh ndi to luka ndoki ya msundoki ye moko eza ye moko
biso na biso muntu nyonso 3 mètres à vie na ye nga bako diriger nga pa baninga te na âge ne boy bako memela ndako nganga te bako continuer l'église mo boy te ye moko faza na volonté il faut yeba ke eloko na osala eza bien tu za mabi soki na comprendre bien d'après ba analyse na yo bikota kota na yende meme na liwa mais na lobi boye azala ki clair émission na tsela yo sikoyo o ye moko gigola lobaki kamela likala moto mutu aleki devant public abi ngala mela likala moto pourtant no yemba bo public yo effectivement amela pa likala moto po ba nzembo na ya yemba ka ba vocal betaka e beta makasi yango yana lobi akena voix na ye akena voix ferré akepe na voix ya ferré te akena voix na yo orli zela ana suki umaikaru mitami mama Isaki okay ngo ana suki umaikaru mitami mama Isaki okay ngo zela Isaki ana suki umaikaru mitami mama Isaki ana suki umaikaru mitami mama Isaki mbola marambo teo ça ba prière te et là la vie il faut qu'il les a tellement mabeto on est tellement de mythique trop oui ba magamute il faut qu'on s'en chaleur la vie faut dans chaleur tant aux chaleur au million on se reconnaît juste au milieu likala moto pour la voix juste au milieu likala moto pour la voix donc on a petit public on a tebo et na Atlantico ba tout fo boyemba boli ata bakanga yo basingo yemba yoka donc on a biloko ezake sur la petit boyemba ça miseli boso andi mapena kisi za la musique bien on tena ndimiao ngala chaleur tozonga oki nenga échappé na ebisi yo te na comprendre que ferré bandeko ne balinga kete na comprendre ngolilo na comprendre mais nzambe o ya innocent akabato ako innocenté ferré Oute koloba elomona ebandeli même pourquoi bozo tika ko combattre ndeko na binoti babiloko nini oyo tango fandaka pe notalaka o bandeko ne ba combattre ya avant makambo ya ko bimadana mwasa ndeko na o eza bien oyebi ke o mwasa yana nga to mwasa ndeko na nga okyo bimina ye eza bien nana bimana o natanga ida kombo bioniki nasina tanga ida kombo à part wana ko yana émission ko ya ko lobake ndenge zaboye gigola ava kufa na zelana yokso ba audio zelana yokso ba audio parce que alobi azana ba vérité azalaki na ba vérité déjà na lokofanda na nukaka na batu kotanga komwa ya na yo kokosela makambo ke ya na onde mutaolinga boma yo eza déjà péché oyo otonga ba membre famille na o chaque album faut vous sacrifier ya sola na mutu aoye banete pe mutu na oyo enregistrer petit nanga zamba oui petit zamba adia petit zamba mo yo kana penata zabunda bando ya shinga adia zabunda mo asini na bicho ya boy ne komi ya badeba ya album ilikaki na pesa mwana momina na uteli kila ina zeli yo bia mo bien mwana ye azor sola na mutu sola na mutu mutu ana enregistrer bana ti lelo place bana poto na éviter année au sous to banile discussion ya na bien oh makambo ya bana olobake faire gola chaque album asenga ke mwana au moins que ça va fausseté ce sont des faussetés que ça va fausseté comment mutoko vanda place mobo otonga yana otonga yana yo oya sala yo mona ba poto ozo pe momia mikili yango obeta lisolo ta ba moni ngai na eta na lekana kinde batineli basali nga carton batineli nga bila Isaki News Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. So long, yeah, yeah, yeah. So long,